Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les Congolais. Comment vous allez les Congolais? J'espère que vous allez bien. Bon, je viens vite, vite, vite parce que je dois partir. On va faire les bilans. Bilan et marche à opposition. Papa, c'est euphorien. Pas caïvi pour les pôles, pour les pôles. Donc, voilà. Donc, l'opposition a fait le marche pacifique, hein, soi-disant pacifique. Mais bon, après, on se pose la question, c'est quoi le but de faire ce genre de choses? Le but, c'est les bilans, de comptabiliser, ou c'est vraiment mettre les gens dans la rue? Hein, posons-nous des vraies questions, n'est-ce pas? Posons-nous des vraies questions, n'est-ce pas? Parce que l'opposition est là en train de mettre les gens en danger, et voilà, pour ses propres intérêts. Maintenant, si koyo, ba opposant wana, ba bimi libanda, ba yebisi ba peuple, boya to kende kobeta marche pacifique. Wana marche yango pe eza pacifique ite. Eza pacifique ite parce que bakamati batu batu batie bango na balabala, batie bango na balabala, ba beti batu wana, ba beti bango, basali bango boy bazokisi ba mususu. C'est sûr il y a mort d'homme. C'est quoi opposition à comptabiliser bango ndenge. Parce que l'opposition au ya Congo, ils sont pas organisés. C'est comme s'ils étaient des pères. En fait, ils sont des mèches avec le gouvernement, le pouvoir en place. Par exemple, je prendrai exemple à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il a ses moutons, en fait. Moïse Katumbi a ses moutons. Ces moutons, ils sont là de crier Moïse Katumbi, chairman, chairman. Mais chairman, voilà, au jour d'aujourd'hui, si nous en sommes là, parce qu'il est allé manger avec Tshisekedi. Chairman, il est parti manger avec Tshisekedi. N'est-ce pas? Parce que lui, Moïse Katumbi, quand Tshisekedi a volé le pouvoir, on savait tous que c'est Martin Fayulu qui avait gagné le pouvoir. Moïse Katumbi, il est parti à l'Union Sacrée plus vite que Mboloko. Moïse Katumbi est parti plus vite que Mboloko, n'est-ce pas? Il n'a pas regardé que oui, voilà, c'était le pouvoir triché, c'était ceci et cela. Il s'est vite précipité. N'est-ce pas, papa Odimbo, Dimba, papa Raymond? Il s'est vite précipité, allait se mettre avec Chilombo. Aujourd'hui, il est contre Chilombo comment? Et pourquoi est-ce que les gens de Moïse Katumbi, soi-disant, le cautionnent? Donc, ce sont des moutons au Bakendaka. Moïse Katumbi, ce que le lobby, vous allez manger les caca. Les gens de Moïse Katumbi vont manger les caca. Moïse Katumbi, quand il va dire que venez ici, vous allez Kunipepula, hein, quand moi je vais manger, n'est-ce pas? Les gens là vont suivre Moïse. Mais quand même, soyons quand même sérieux. Donc dans ce truc-là, dans ces partis politiques-là, il n'y a personne qui est intelligent. Il n'y a personne qui a une jugeote vraiment de dire que oui, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ceci et cela. Donc Moïse, quand il décide de faire ceci et cela, ah papa, si kango kaka bongo, ngana ye awa mbangu, j'ai même pas envie de venir parce qu'à un moment donné, je suis fatigué. Je suis fatigué, je vais corriger ça en moi après. Hein? Des fois, quand tu écris des choses, il y a le correcteur qui fait. Prenez ça comme vous voulez, mais bon, excusez-moi, c'est comme ça. Parce que j'ai même pas, parce qu'en y réfléchissant, je me dis, mais c'est quand même se foutre la gueule des gens. C'est foutre la gueule des Congolais. Soyons quand même logiques. Donc Moïse Katumbi, quand il décide vraiment de dire que oui, voilà, ok, moi-même, allez, j'ai fait ceci, les gens de l'opposition aussi suivent. Parce que ces gens-là, les Moïse Katumbi, il fallait vraiment, n'est-ce pas? Il fallait vraiment éduquer ces gens-là, parce qu'on était dans le bon, allure, il y a bien, Tozaki na allure, moko ya kitoko. Depuis Kabila, wana, bajorosi, bakufi, bakapanga, la bakufi, bakabila bangi, kabila kini. Ceux qui ba Congolais, bazalaki na guide ya malamu. Chilombo alingaki asala ta 3 mois te. Chilombo alingaki avanda 3 mois. Tomonika Martin Fayulu abandiko bina, abini, abini les plus grands danseurs de l'Afrique. Mais on n'a pas conscientisé ce peuple. On n'a pas conscientisé ce peuple de dire que oui, l'opposition, vous devez vous lever. On ne doit pas lâcher prise. Si quoi, Congolais, vandi na bango. Boyebi que Congolais ou melaka. Déjà, papa la biche salaka 32 ans pour bafungola moi misu. Tiba mususu bakufa bafungola ka misu te Mobutu atika la 32 ans au pouvoir. Oya Kabila, oyo Joseph Kabila. Congolais pas avoir conscience a umelaka 18 ans. Si ko tozoloba, tozoyo kabatu mususu bazoloba. Topesa sous Chilombo 5 ans. Chilombo 5 ans wana akosala biso nini. Donc biso foka Chilombo 10 ans. Akosa sous 15 ans.
Donc, les alagandés, ils ont comptabilisé en gondégenini. Donc, divisé, 32 divisé par 2, je ne sais pas. Et ceux qui divisé par combien? Oh, y a-t-il comme à 18 divisé par combien? Mais les gars, on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps, soyons quand même sérieux. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps qu'on puisse se moquer de nous comme ça. Parce que le temps nous sommes derrière le temps. Vous avez fermé les yeux, qu'est-ce qu'on va laisser dans ce pays? Ces jeunes-là qui se déambulent avec des machettes ici et cela. Mais c'est des choses qui sont occasionnées par l'opposition et les gouvernements. Bon, parce que les Koulouna, ils sont utilisés. Les orphelins, les enfants de riz, les enfants sorciers, ils sont utilisés. Parce que c'est eux qui vont foutre le boucan aussi dans les marches, dans ceci et cela. Soyons quand même logiques, les gars. Pourquoi est-ce que ces choses-là ne se terminent pas? Ça ne se termine pas parce que bakenda kopesa bango ba foufou, baki kopesa ba orphelin ba foufou, baki kopesa ba kuluna, baki kopesa bango ba machete et tout ça pour ba kocha tout mobulu. Déjà opposition azo s'organiser té. Azo s'organiser malamu. Est-ce que ba ça la marche comme ça? Il faut connaître XY. Il faut connaître tout le monde. Genre que oui, dans les quartiers, on sait que tel habite ici, tel habite là-bas. Toza combien? Baye wana. Marche, basali, ba réunion, moko boye, peut-être, ba réunion opaque. Basali, baye bike boye. Mais quand vous faites vos marches là-bas, il n'y a rien qui est organisé. Vous faites appel aux gens, tout le monde, que ce soit les voyous, ils viennent dedans, que ce soit, je ne sais pas, des gens qui ne sont pas, des sauvages non partants, ils viennent dedans. Les gens qui ne comprennent pas parce qu'il n'y a pas une vraie sensibilisation de dire que oui, tozo ça la marche oyo, pour eloko boye, tozo ça la marche boye, pour makambwe kende songolo boye. Soyons quand même sensés. Moi, je commence à me dire. Donc, batu moko bala musika ba congolais boye ba yebite yango congolais zaki ko lamuka o tozo ka mwana mboka na pouvoir tozo mwana mboka tozo mona kimona mambwa tozo mona kimona mamisu hein tozo mona makambo moko ya kokamwa mwana mboka et puis ti lelo batu mususu bazo continuer na bêtise que oui biso tolingaki ka mwana mboka te biso tolingaki mwana mboka te ya zoba tolingaki mwana mboka ya mayele tolingaki mwana mboka kosisa biso makambo ezoleka na este tolingaki mwana mboka kosisa makambo ezoleka ne pa bateke na plateau bateke tolingaki mwana mboka sisi biso makambo buzobe ezoleka na Katanga tolingaki mwana mboka oyo eza na mayele kosangisa ba congolais tolingaki mwana mboka tribaliste te tolingaki mwana mboka mukwa ntombolo te biso tolingaki mwana mboka ya Congo mukwa ntombolo to boyi toboyi mwana mboka mukwa ntombolo bapesi Kongo mobimba yo bimi kaka mukwa ntombolo nde noko yo yebi mukwa ntombolo ntombolo yango ta toilette ezalaka kuna te tombolo kuna soki na ntombolo yango ata building moko ezalaka kuna tata électricité ezate biso toboyi mukwa ntombolo tolingi congolais nde biso tolingi asangisa Congo siko ba opposant bazobima na kati ya makambo wana bazobima sans kosala eloko marche pacifique eza bato bakendaka azui mwana na ye atie na mapeka azokende marche pacifique boyebisanga ba congolais wana bafayulu bazui bakoko na bango kote nini boyebisa biso Katumbi azui bana na ye wapi ou bien maman bokilo na ye soki nani azui wapi marche pacifique to mona ka marche pacifique batu bakei marche pacifique neti babomaka batu nyonso awa soki ba Charlie Hebdo to moni batu nyonso bakei kuna na marche pacifique wana marche pacifique wana eza marche sauvage qui n'est pas organisé basali plan mon côté et puis marche un jour boy sanga bilango nini après basa batamboli boye batu bazoki ba traumatiser bana ba policier ba beti batu ba to IDPS ba ye basali ba milice na bango et tout ça siko lelo boy sanga bilan balobaki que o vie comme cher siko vie kiti cher marche bango basali marche wana économie ebongi chilombo atiki koiba ba famille na bango batiki ba feti est lycée libérané de siko marche pacifique wana posons-nous quand même des questions. Pourquoi mener les gens comme ça? Pourquoi les Congolais ils sont bêtes comme ça? Pourquoi les Congolais ils peuvent pas réfléchir? Pourquoi les Congolais ils sont tarés? Pourquoi? Dites-nous. Pourquoi les Congolais, ils ne peuvent même pas réfléchir un coup? Les opposants là, ils sont de pair, ils sont de mèche. Ils sont de mèche avec Chilombo, ils sont en train de nous embrouiller parce qu'ils voient que oui, le Congolais commence à s'élever. Le Congolais commence à comprendre que oui, voilà, ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Alors eux, ils viennent foutre le boucan pour nous distraire. Après, qui marche, après ce qu'on va il marche. Bah, moussou mino et quoi, moi, moussou soit traumatisé, peut-être moi, on a ça la hémorragie. Si quoi, il y a Chilombo, si quoi, abandi qu'on félicite, bah, soda, na, oh, bah, yaka na machette. Depuis quand l'armée congolaise va ça la machette. Aye ko féliciter bango akomi ko sala yo zala kaka awa na ko pesa yo grade. Est-ce que ba pesa ka mutu grade lolenge boy? Ba pesa ka mutu grade lolenge boy kaka telemaki casque yo yebi ye wana. Mais Chilombo arrête de t'amuser comme ça avec nous. Chilombo, il faut commencer à te respecter à un moment donné. Faut pas nous écoute, tu n'es pas dans le parcelle de ton père.
Tu n'es pas, le Congo, ce n'est pas ton héritage. Le Congo, c'est pas le tien. Tu ne peux pas décider comme ça. Même pour donner les grades des gens, il faut mériter, il faut avoir fait ceci et cela. Même si on va te grader, on ne grade pas une personne parce qu'il est devant la porte et que toi, tu vas aller les voir. Mais putain! Moi, je me pose la question, où sont les vrais Congolais? Oh, Yobaza Pendana, Bossa Mukiliwana échangé. Où sont eux? Ils veulent aller tous, parce que les Congolais tous veulent aller au ciel. Les amis, il faut foutre le boucon. Il faut foutre le boucon, commenter comme ça, la bango ba cocktail, kotia bango ba moto, kotumba bango, po bango ba kokende lola. Biso tozana lola te. Tozana lola place to kokende te. Parce que makambo zo le kanana mboka wana, eza makambo ezanga tina. Eza makambo moko ezanga tina. Congolais tant qu'on se réveille que violence et comme ko sala, et que bokomi kotia bango ba pine, bokomi ko boaka bango, ko kata bango ba mitu, ko tumba bango, na bazi ke bato ba kolamuka ba ko tika buzo ba te. Parce que eza makambo buzo, eza ba katumbi wana, eza la ba mbuzito, eza la bango nyonso tu wana. Mais qui est ça là-bas? Bango nyonso bakende ko mema bino na balabala, bana na bango ba vandi na ba poto, ba mususu baza kolia ba beefsteak, ba mususu baza kolia ba rogno, ba mususu baza kolia soki biloko nini, bino baza ko bimisa bana na bino ba en danger. Bana ngo siko bazwina bana oya bana ba oya batikala kolia ta infra ya Congo te. Bana ba mona kapasi. Ba bimisi bango kaka boye siko lelo RBC siko bima. Est-ce que bato nyonso bazokaki, bato nyonso ba mona ki pasi, baza répertorié? Baza répertorié? Baza répertorié côté nini? Bato bakotika na défaut minu nyonso elongwe. Déjà ba congolais soko tali bambanga na bango etengama on dirait tellement que baliaka biloko bien te parce que ba minu nyonso oyo ba mikuwa nyonso oyo il faut kolia ba komela moi ba miliki ko sala moi biloko ya bien et tout ça pour nzoto ekende bongo. Tala ba congolais modèle ba koma bizarre ba koloneti ba mboloko ba mitu moko bozo kopode te muto zaki mutu etonda mutu etengama nzoto etengama makambo so te likolo ya nzala. Likolo ya manque ya ba nutriments. Congolais sont comprendre kaka te que oui atengama. Ozo tala ba makolo ba congolais oyana ozo comprendre te oyo neti ba mboloko. Ozo comprendre ba congolais to tali ba poso ba pakoli ba choko ba ziki poso santé te makambo nyonso elengité. Congolais sont comprendre kaka te kaza na passe. Et ozo faire voir congolais ont na électricité te congolais sont comprendre te ozo na eau potable te ozo na eloko te congolais sont comprendre kaka te. Hein? Ba opposant wana ya lokuta bazoko bimisa bino, n'est-ce pas? Baza ko bimisa bino gratuitement. Ba yaka ka soki ala muki atondi Moïse Katumbi wana aza batunati bato fa ouest. Ba Moïse Katumbi, ba muzito wana, oh mususu oyo soki oyo mususu comme on nani Matata Mponyo. Ce sont des truands. Ce sont des voleurs. Hein? Ce sont des truands, ce sont des voleurs. Des voleurs nés. Donc bango balamuki kaka boye balamuki kaka boye allez batie bino na balabala l'état la esco place mukeba ya ke kosuka place ka mukeba ya ke kosuka ake kosuka la boloko akovanda na boloko neti ba Jackie Ndala kovanda kuna ti bakosilisa loposo akobima kuna kubuka kyodo ekokanga Mike Mukeba Moïse Katumbi akozale pa na ye na mwasi na ye baza kolia baza komela baza koseka. Parce que ba Moïse Katumbi wana baza to far west oyo to yo soki baza ko kanga bango ba soki banani na banani de ba Moïse Katumbi kuna ta mutu neti Pablo Escobar azate na Congo lelo ti lelo batu mususu baza kuna na Meledeline bazo kanisa Pablo Escobar azai ko sala makambo mabe mais azo sali sa peuple ba Moïse Katumbi wana ce sont des menteurs baza neti bato basala ka ba trouble fait bino siko boza neti bandeke oyo soki ba lion balie ba silisi batondi bandindi wana bazo kolanda ba solo wana bino boke kolia wana neti bandeke nyoso ba yaka kolia kolongola susu ba Moïse Katumbi ba nye neti ba lion. Moïse Katumbi, c'est un lion, il a déjà tué, il a déjà fait beaucoup de choses, il a déjà tué l'économie du Katanga, de la République et tout ça, et patati et patata. Et vous, les gens qui étaient dans son parti, dans leur parti politique, vous êtes là en train de le cautionner. Boye wana, allez, azope sabino bambongo à compte de goutte, Moïse Katumbi azala ba entreprise oyo, ezala mes gestion, oyo afuta kabatute, batu bazaka la contraté, bazaka la ba droits sociaux te, nde muto abongo balingi bopesa Moïse azala ba capacité te. Arrêtez de vous tromper.
Muzito, muyibi, munene, ba Serge Kilba, ba tikala la défaut. Likola muzito, muyibi ya muzito. Muzito wana, muyibi munene. Nani mususu fayulu azaka ka mutu moko, on dirait ka papa moko boy mutu esala kamala mute. Donc ça la muki kaka boye, aye opposant, azola ba makambo ezanga tina, mutu mobimba yako yem sabiso, makambo ba Jean, ba Epitre ba Jean, na ba biloko boye, comme si ba Congolais bazala posa ba Jean, na ba Pierre, na ba Mathieu, na ba Jacques. Il est faible. Vous êtes tous élevés. Fayoulou, il est faible. Il est fatigué. Parce que au moment où Fayoulou devait s'élever, ezalaki moment oyo bachilo bobazaki kobanga eba comme kobenga yaka kotoyo toloba soki azalaki penda na kilo akokai kobengisa bato ba Congolais bazaki nanu show. Neti Congolais avandi boy. Congolais avandi. Boy Congolais modèle avandaka. Tu Congolais avandi na ye Congolais tazana nzala akonduka na ye ali ata mabele akotonda. Congolais taso kaza la télévision te akozwa plan B akende ata na 50 km akende kota la télévision pourvu kaka asopir akende na eta kobina bomoni na Congo kuna basi ba bebisi bango bandeko bona vous comprendre te batu mibimba bazalaka kuna na ba place moko bo bateka ba masanga ba oteka ba masanga na bango et tout ça bazoteka ba masanga ba dose ba mesure on a ba kiosque et tout ça quand tu qui ba kiosque était comme ba sucre était comme moi loso moi foufou les lo ba kiosque la Congo kuna ba mesure ya ba whisky ya ba indien nde eloko ba Congolais ba vendre mitu e baby biloko le baby saka mutu ba Congolais baza komela ba dose soki ba dosage soki na ebité soki ba biloko ni ba Congolais bazomela basi ba baby mitu bongo nyoso ebeba siko Congolais net asi avandi boy na ya kola musa Congolais biso to comme la musa Congolais comme kokota biso na kaleson. Parce que les Congolais s'adaptent dans la souffrance. Le peuple mondial s'adapte dans la souffrance, s'adapte dans la musique, s'adapte dans l'ivrognerie, s'adapte dans l'enzala, s'adapte partout et pour tout. Congolais wana. Sikoyo, Congolais moi vandi, ayebi atani da boutissa, bango ba yokani butu, bakia ko bimisa batu sans plan. Est-ce que babimaka un jour? Congo wana po batu babime, faut penza ko beta bango penza 3 semaines penza batu bakota kate babeta bambunda babeta banzungu ba mama babima babibi mutakala nde Congo ale kobonga so itango ba mama babima mutakala nde makambo kosuka me ba mama ngo bavandi bazolela ba mabala ba mama ngo bavandi bazobima na ba député tina poto ba mama ya congolaise baza ba comme bizarre bokende na TikTok boko kama makambo zole kana kuna Congo wana obimika ka une fois makambo échanger siko boye bisanga but nini ngande na zotu na bilan na but nini o babimela ki yango po makambo échanger te ka batu bazoki ba traumatiser bana ba beti batu mususu bakufi bazoki yebisanga bilan ya marche o basali marche pacifique oyo bilan nango nini but nango ezalaka nini parce que baza ba faux opposant. Parce que baza ba opposant un solo te. Opposant un solo to moni ba malia ba bien ki 30 jours. 30 jours libanda bazo ko ba koti o ba bimi o ba koti ba bimi o ba koti ba bimi ba malia ti de lo baza ya kotelema. To moni na Sénégal modèle zo inda kuna na ba Casamance. Sénégal mobimbe se telemi makambola balobi non makisa de ko simba boete. Oh ya ba Congolais et une fois ba bangi, deux fois ba une fois kaka ba ke ba vandi. Si ko boye bisanga iba Moïse Katumbi, est-ce que bakolandela bato bazoki? Est-ce que bakolandela bato bakufi? Sont quand même sérieux? Sont quand même sérieux? Donc bango ba famille na bango ba vandaka au frère, bazolia ba beefsteak, bazolia ba rognon, bazolia ba biloko, bazomela ba winard, bakamati batie ba Congolais, ba pauvre Congolais stupides dans la rue et puis bakamati bana o ba démunis, batie bango kuna, ba monter bango ba pesi bango ba zododo, ba pesi bango ba masanga, ba pesi bango soki ba 200 francs, allez bobi maribanda, boke de ko sala trouble na kati ya ba marche wana comme ça makambo ebeba batu ba kufa kuna. Mais c'est ce qu'ils font ces gens. C'est ce qu'ils font. Hey, kana yebi nangate. Oh pe mwana oyo nasina benga ye na yebisaka ye. Innocent, ce qui innocent oyo nasina benga ye na yebisaka yo. Olingaki ko yako beta arena awa na Koffi Olomide. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit Vandanier.
Vandanya sala musique na yo aussi apporter aussi oyebani koya kokota makambo te. Kolanda bato ba pourritiro ya ba kofiolo midena ba fali poupa kolanda bango te. Moi je t'avais pas dit ça. Je t'ai pas dit de te calmer. Mais toi tu es un petit comment? Tu as fait des bonnes choses. Mais oyebi ke biso tokobosa na yo petit. Tokobosa na banda kuna yo. Yo mutowa ovanda na Goma, oyebi passe à Goma. Oyebi makamini bato wana basalaka. Tu connais très bien. Mais c'est quelle mouche qui t'a piqué? Hein? Yo, Inosbi. Quelle mouche qui t'a piqué? Oya koloba buzoba. Mais petit. Oh, ça kana trop, hein? Bino konyo so sala là-bas. Une année, jour pour jour, ou taille ko sala ba acte ya bien. Parce que Volcan wana ezinda ki awaso ki ya 2-3 jours anniversaire uti kokoka wana. Volcan ya Nyirangongo wana. Ya utaki ko fêter un an jour pour jour, c'est qui 2 ans na bossa ni na ba mikolo ango. Il y a pas longtemps anniversaire ya Volcan et crachat ki awa. Eza kaka awa. Un an pour jour. C'est qui 2 ans, je ne sais plus. Donc yo sali ba œuvre bien, après yo ko sakana na biso. Après yo ko sakana na biso. Et pourtant ça moi na moko o se émerger. Est-ce que yo ero zwimbongo na yo? Ero kendaka tina banda ko ba Jennifer Lopez. Oyaka na poto? Inosbi. Aussi yo na poto awa, oyaka na poto makamuna yo. Est-ce que si yo beta concert, yo yebi ba Madeleine. Yo yebi ba Olympia, ba Zenith nyoso to na ba Arena. Yo yebi kuna. Mais osana quand même na moi vina ozo s'en sortir. No koso ko suka to ko beta yo. Innocent, modèle to ko beta yo innocent. Okobosa na biso wa to benga yo to bondela yo. Modèle to ko beta yo. Okondi matin. Mais kende ko revendiquer ba droit na bino ba tongela bino ba stade kuna na Congo, o sala tour du Congo, Congo eza munene, eza au moins na 100 millions d'habitants, OK ko sala ba concert na yo kuna. Poto ngo bozo ko linga ko beta kaka. Est-ce que si omoni ata soki nani Kenzo wana ya nani ya Rwanda azole na ko ya ko beta soki bisika nini na Congo? Yo so moni musicien nini ya Rwanda auti kuna. Stromae tile no Stromae za kabiente. Stromae za traumatisé à vie. Stromae a traumatisé à vie makambo amoni na este kuna. Makambo amoni na nani na Rwanda kuna. Et traumatisé Stromae tile no za kasubiente. Auti ko annuler sous ba concert na ye aw. Il est devenu dépressif à vie. Stromae. Nicolas makambo politique makambo amona ki na Kisasa ba image amona ki makambo amoni na Rwanda kuna Rwanda ngo bozomo ka Rwanda kende la ba faire fond village ba Rwanda eza muke neti likofi mais loko eza kuna te Stromae eza ka traumatiser ti lelo Stromae eza ka traumatiser ti lelo eza traumatisé à vie. Yonde sikoyo yo Inosbi, allez, oza no wana, ozo sala mwa ba makamuna mike soko simba, cupidité ko boma yo petit. Okoya pe kitoko te, okoya pe munene te. Yo, Inos. Sikoyo bakoya ko bamba yo bibamba bamba. Po déjà bakoma ko bamba yo déjà avant que ozalaka Rwandais. Po Kongola yebi histoire na yete, wana sikoyo koloba nini. Po déjà bakomi ko benga yo oza de père et de mère, ba Gims na ba Falinde ba baza ba de père et de mère. À un moment donné, moi na yo kaka. Yo kasala makamuna yo. Mais babiloko wana ozolinga ko sala wana koloba. Oza mutema moto. Okobini saka mututo za Michael Jackson te. Okobini sabana na yo ya âge na yo ba yebi yo. Okosala pe soki tant que le Congo sera comme ça petit. Okoti kalaka lolenge boy. Okende ko gratter pa ba Jennifer Lopez, RP okende kakuna olobaka makambo mboka na ote yonde muto viva ba volcan, yonde muto viva ba découpement, yo ba soki ba décapitation, yonde muto viva ba viol, yonde o viva ba guerre. Inos, tu es un bon, tu devais être un ambassadeur. Tu devais porter ce combat-là de l'Est de la République en tant que natif, en tant qu'un enfant qui est né et grandi dans la guerre. Et moi, quand je commence à me poser la question, bah, Congolais, en tout cas, nutriment dans le cerveau des Angaka Congolais. Ceux qui Congolais, ça kata kolia bien, n'ga réfléchir. Nutriment des Angaka Congolais, n'a kati Moutou. Moi, je ne comprends pas. Même la jeunesse, oh, il fallait téléma. Bah, étudiant moko bazangatina, étudiant mobimba bazo la kaye ke bakopesa yeso ki, bakopesa ye wifi, abundi na yete, azotu na kutu te, kosi sa campus na ye wana soki université, akosala kote nini ya yebite, ba pensionné kutu, ya tina te, mboka mobimbe tondi ba bizengisia na bazobasien. Après, ba yeko yebisa biso, mwana bokecho bakange, mwana bokecho za majeur, elle n'a qu'à baiser avec qui elle veut, elle peut se déshabiller où elle veut. En quoi s'engage Bokecho?
Moi, na Bokecho, so, il va salir moutakalisation. A cause de la moutaliboso? En quoi est-ce que Bokecho a tika combat na ye, pour moi, na ye, majeur, a décidé à l'ongolane bilamba. A décidé na ye, tinda ba sex step na ye. Où est le problème? Oh, Bokecho, tous os conseillers, ça, ce n'est que les commencements parce que vous êtes faibles. Quand vous vous entendez, est-ce que vous vous entendez parler? Donc, vous piégez Bokecho à travers ses enfants. Mais ses enfants sont déjà grands. Ses enfants sont des majeurs. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, la fille de Bokecho. Elle peut prendre même Bilamba na Yachango na Moutoua Bandiko Tambola. Ça n'engagera qu'elle parce qu'elle est majeure et vaccinée. En quoi ça concerne? Elle est responsable de ses actes. Ce que Bokecho fait, c'est que vous vous dites là-bas. Est-ce que ça a un sens? Moi, la Bokecho, soka longoli Bilamba. En quoi ça nous concerne, nous? Ceux qui ma fille enlève les habits et qu'elle a plus de 18 ans. En quoi est-ce que ça me regarde? Ça va me choquer, oui, je dirais peut-être c'est pas l'éducation que j'ai inculquée à mes enfants. Mais après tout, chacun fait de ses fesses ce qu'il veut. Chacun fera de ses fesses ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas ça qui va arrêter un combat. Genre, oh, moi, Nabokecho, mais oui, elle n'a qu'à enlever ses habits. Point barre. Ce ne sont pas nos oignons. Ça ne nous intéresse même pas. C'est petit. Oh, ça, ce n'est que les commencements. Donc, vous êtes mis là-bas en train de piéger les gens. Tomoli bandeko na bino mususu babimi ya baluba bazolo babuzoba. Oh, bakangi maki mkeba bakokanga pe Daniel Safu bitumba. Oh, bandeko. Vous voyez ce que ça se voit que vous êtes faibles. Bateau au pouvoir, vous êtes faibles. Des faibles. Faibles. C'est ce que vous êtes. Parce que vous savez qu'est-ce que vous faites. Vous êtes des losers. Vous êtes des losers. Des losers. Les mêmes histoires que vous avez combattues hier ici, c'est les mêmes histoires que vous vous retrouvez là-dedans. Hey, moi, à votre place, je serais parti vite fait sans regarder. Donc, makambo kaka ya lobi a bozaki ko dénoncer. Lelo oyo bo changer maloba et comme maloba mususu. Batuba loba te. Bino boza wala bosa la nyonso, mais le Congo c'est pas votre terrain de jeu que vos pères vous ont légué. Le Congo, ce n'est pas votre terrain de jeu où vous devez faire ce que vous voulez, quand ça vous enchante, vous faites ce que vous voulez. Ça n'a pas de sens. Et vous venez le dire, quand c'est une autre personne, Bokangi, bozo attiser ba haine. Bozo attiser tribalisme. Bozo sala ba makambo abuso ba mutumo azolo bate, bazo ba nabinote. Donc vous devez être au-dessus de tous les Congolais. Donc les 449 fois ba Congolais, il faut bazala sous vos pieds. Sous vos pieds. Et vous allez diriger les 449 Congolais. Voilà. Vous êtes spéciaux, vous êtes des personnes importantes et que nous, on doit se plier à vos petits caprices de merde, à votre incompétence notoire. Tous les Congolais doivent vous dire, oui, Ave, Maria, ou je ne sais pas quoi. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux à un moment donné. Donc vous nous prenez comme si, allez, nous étions vos esclaves. Vous, quand les autres ont fait là, c'était mal. Ou comme Koyo Kabango va discuter, tout le monde n'a pas sina Mobutu. Tout le monde n'a pas sina Mobutu. Pas sina Mobutu, bozara ko lia. Bazara ko respecter bino. Pas sina Mobutu, bomoni penza pas sina Mobutu. Biso kutu tokolo bata papa la biso bakufa na règne à Mobutu. Bino pas sini bino bomoni papa Tshisekedi allié jusqu'à aller voir ses arrière petits enfants. Papa wana Tshisekedi amoni pas sini ya moni. Bachilo boba moni pasini bayaki na bapoto depuis baza bana mike baza kolia aux frais du contribuable congolais baza ko sala buzoba nyonso possible batanga kutute boye bisanga pasini ni bino bomoni o boyaka koloba oh tomoni pasina Mobutu tomoni pasini ni bino bomoni siko bato ba mona ka pasi ba moni saka baninga na bango pasi lolenge boye tozo mona lelo makambo bozo sala na Mobutu azaki ko sala Mobutu kuto teka mabele te, Mobutu atikala kozala traître à niveau boye te. Tu n'es pas en train d'engager notre pays, tel est stupide.
Il va ici, il dit ceci, il va là-bas, il engage des pays, il va là-bas, il engage des pays, il engage des pays. Mobutu n'a pas fait ce genre de choses. Mobutu, c'était un leader, il disait quand même des choses sensées. Il était en train de cautionner l'Afrique, il était du côté de l'Africain, mais Tshilombo ne sait même pas qui il est. Il est traître. Moi, on a vu ce qu'il fallait, Ougandais, ceux qui va foutre biso. Tshilombo a sakana nango. Dan Gletner, il fallait dédommager Congo, dans le modèle Batekelaka et Jekamine. Tshilombo Zimbongo en allié. Mabele na biso bazo réclamer ngwe pa Bakagame. Tshilombo ferme sa grosse gueule. Museveni peut réclamer Mabele. Tshilombo ferme sa petite gueule. Brazzaville peut Congo, Brazzaville peut comme Koloba oh, Mabele msou seza yaye. Tshilombo ferme sa gueule. Les noms sont que kuna na ubangi kuna ba centrafricain pe bakoti en complicité na ba rwandais, en complicité na ba russe, bakoti sous kuna. Tshilombo ne ferme toujours sa petite gueule. Bazambia basi bakota kuna Tshilombo ferme encore sa petite gueule. Nani msous? Bangolais bavandi kuna Tshilombo ferme sa petite gueule. C'est des personnes pathétiques. Pathétiques. Quelquefois, quand je commence à regarder ces Congolais, je me dis, mais non. Ba Burundais pe bango wana pe na yebite soki bazui côté nini. Bango ba koya kotongela biso ti ba Burundais ba kotongela biso chemin de fer. Bango moko ba Burundi kuna bazata na chemin de fer te. Tshilombo ferme sa petite gueule. Il va faire des contrats contre le Congolais. Il va faire le contrat pour le Rwanda, sauf pour le Congolais. Il crée de l'emploi là-bas. Il va engager notre pays par-ci, par-là. Et les Congolais applaudissent, ils sont toujours contents. Ils détournent de l'argent du contribuable. Ils volent. Kamere a volé de l'argent. Plus de 402 millions. Allez, bakamati siko bukongolozo. Bapesi Amida. Asala masangu. Amida asale la biso masangu. Amida. Bapesi bukonzolozo. Soki bukonzolozo. Amida siko asale la bakongole masangu. Batu mibimba baso kende kosenga ka masangu partout. Ba idiot. Ba okende kosenga ka fufu bisika nyonso. Bisika nyonso pourtant terre arabe ndeza na Congo kuna. Naba ministre, naba ngomoko, ministre yemoko soki o kanzujo oyo libumuneti ligorodo et tout son dira melaka ligorodo sama kenge wana, un loser de ce loser, un fouteur de ces dernières catégories. Ba okende ko senga ba pays o eza na superficie muke. Baza kutuna ba problème ba sécheresse et tout ça, ba okende ko senga ka kuna ba biloko. Ba lieki oh toye awa, poisson renchard, ba kena na bibi kuna et tout ça et pourtant biso moko toza kutu na ba mai na biso toko pesa biloko. Toko pesa mbambisi. Kutu bambisi de qualité. Baso makaba chaïti on ata mi balé misatu. Ba travailler jour et nuit, ba ko provisionner ata une partie de la République. Bambisi na bino baza ko kufa na kati ya ba mai kuna. Ba kamati ba la Albert wana, baza ko extraire ba pétrole pa ba Ougandais na Total. Baza ko sala biso to vandi. Ba Angolais kuna baza ko extraire pétrole ya ko sakana te, biso to vandi. Biso puis après bosengi biso to honorer bango to beta maboko po toza banani ba bizengi kaka ba bizengi ba beta ka maboko et tout ça fali azoko beta ba panafricain nyoso bakoti makambo cause na biso esuka wate les gars, on va embrigader tout le monde, toute la diaspora africaine, on va rentrer dans l'histoire du Congo, on va libérer le Congo ensemble. Nous allons libérer le Congo ensemble avec tous les Africains qui sont dans la diaspora. On va vous bastonner. Makamboyo. Et Soukawata, vous avec votre musique de merde, votre musique de pauvre qui abroutissait les mœurs, on va vous traquer. Traquer. Panafricain nyonso bakoti. Vous inquiétez pas. Tshilombo nyonso tuwana toko tia ensemble. Ye awa tokena ba hotel na bango. Toko banda ko traquer bango. Eza na batu mususu bakufa. Biso pe soki tokufi pe kosala nango pe eloko te barosi bakenda batika bana bakapanga la kuto atika na ye kuto ifala za ne mamelo banani susu baliani ki bakufa o mususu akufa ka awa nani Arma Tungulu atika bana ti lelo zakata reconnu décédé te ata acte de décès zate
Banane baza awa. Ah oui, oui. Et ça, les locotin. Soit Nathalie Pendana, comme on t'a la Bible à Lumumba, c'est des gens que moi, je peux prier pour moi, Lumumba. Moi, je suis désolé. Ba Lumumba, wana papa, moko boya ba jeune. Na minute on a leki Lumumba la âge. Ba âge ba Lumumba ba koufi. Baza déjà ba papa responsable. Ba papa responsable, ba 30 ans, baza déjà la vision, baza déjà la clairvoyance. Oh ba peuple, oh yo ba jeune congolais. Oh kuta ya ça na 30 ans, so ba moi je suis moi na muke, mais Lumumba koufa na ba trentaine. Akufa na 30 combien boko melanga wana. Ba Lumumba wana. Ba banda lutte à quel âge? Ba comprenant ma kambu situation mboka na bango à quel âge? Ba Lumumba. Hein? Ba comprenant la situation que le pays est en train d'aller en pétard quand? Ok, oui, les Blancs devaient dégager les planchers, débarrasser les planchers. Quand est-ce que le Lumumba, ils ont compris? Ils étaient petits. Ils se sont posés, toute leur temps de jeunesse, ils se sont posés des questions. Jusqu'à aller faire ce qu'ils ont fait là-bas, c'était des gens qui réfléchissaient à leur âge, à leur époque. Yo, jeune Mobimbo, vandeli biso wana, ozoko yebisa biso makambo. Oh, la Bible déclare. Oh, Mathia Kendaki. Oh, Abraham Azonga ki kote boye. Oh, Zosisko Jacob, Jacques, akota ki kote boye. Akota ki na fulu boye. Akendaki kote. Balumumba wana bakufa na ba ajinini. Balumumba wana bakufa na ba joki balumumba wana batikaka bango ba vivant neti ba aja ba chilombo wana na banzi Congo ane faeza la penza Congo penza ya solo. Parce que c'était des gens qui avaient la clairvoyance. Milo ovandi wana muozo kuta Congolais à 40 ans bakaka za jeune. Congolais à 40 ans za ka jeune. Congolais à 40 ans za la jeune. So si quoi za na 18 ans kanisa zo aza bébé. Ba Congolais et pourtant c'est la jeunesse. Printemps arabe pour ebanda ezalaki nini? Ezalaki élément déclencheur, un jeune qui a dit non, je vends que des légumes et que vie ezo ke ndeka komata asimola. Congolais esprit muyibi. Congolais neti omoni neti ngabo ba yinanga na ba Congolais bandeko sito nga na yebi bango ba yinanga ko sakanate parce que je dérange leurs affaires parce que comme je dénonce la plupart est dans le vol, la plupart est voleur. Tous les Congolais d'ailleurs la majorité ce sont des voleurs, ils ne font que voler dans la caisse de l'État. Alors quand tu dénonces leur bourreau et leur chef et ils se sentent incriminés, ils se sentent incriminés. Alors ils te détestent. Moi, je vous emmerde. Je vous emmerde vraiment jusque... le monde va recommencer encore. Je vous emmerde, je vous dis la vérité. Je vous emmerde tous. On dénonce les choses qui vont faire l'avenir. Vous regardez votre truc personnel. Les gens qui vivaient toujours dans leur personnel. Genre, je vis pour moi, je vis pour mes enfants, je vis pour moi, je vis pour mes enfants, je vis pour acheter des maisons, je vis pour moi, pour envoyer mes enfants en vacances, pour envoyer mes enfants à vivre à Monaco. Banda Komodia. Les autres, ils se sont battus pour tout le monde, pour l'intérêt de tout le monde. Pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt général. Pour tout le monde. Tout le monde doit voir clair. Tout le monde doit boire. Tout le monde doit manger. Thomas Sankara Bisabino, il préfère donner de l'eau que boire du champagne. Aujourd'hui, comme il va champagnard, comme la champagne, sans avoir honte de pauvres citoyens qui ne savent même pas se vêtir. Même savoir que les athées, même maya comme la potable les athées. Bazo ape awa na ba arrogance, tozo mona bango na ba feti, bazo sala ba gala, bazo sala ba soirée, bazo ko sakana na mbongo à l'état. Biso to bandika ko beta maboko. Mais c'est parce que ces gens-là qui applaudissaient, je vous emmerde. Hein? Comme quand on a Congolais, mais je dis non, je dois prendre du recul avec ces gens. Je prends du recul. On parle de la génération future. C'est de cela qu'on parle. Torokuta jour mususu tellement batu mususu baza koya baza kosomba mama bele mutu moko koya kaka boisombi 100 hectares 100 000 2000 hectares 14 000. Mais pour nos enfants, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va rester pour la future génération? Moi, mes enfants, ils sont même pas là-bas. Hein? Mes enfants, ils sont même pas là-bas. Ils regardent les choses, ils disent, mais non, 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 non. Quand ils voient les choses, même si on peut faire le magouille de ça là. Même si on peut faire le magouille de ça là. Hein?
toloba te ba congolais bazaka kawan bokenda ta marche tozo mona ba camerounais bakei tozo mona ba nani bakei biso tozaka awa les amis c'est l'avenir de notre bien collectif c'est notre bien à nous nous n'avons que ça comme soutien toya na ba poto tolekisa ba tango ya kosakana te toluka mikanda mabe toluka nini mabe toya awa qui son père l'a déjà mis là-bas que yoko comme gardien. Ou bien papa ayebaka musala qui est soignante. Nous tous, nos parents avaient des rêves grandioses pour nous. En venant en Europe ici, to baby ça. To ye out, to bandi ko sala misala sala pour na ko survivre. To koma batu moko to bandi ko luka mikanda et pourtant to zala mboka na bino. Est-ce que to yebaka makambwana ke to yaka ko kima? Toyaka awa parce que mboka na biso ezate yo babala yo okuta mobali yango pe pauvre ake ko bimiso lisusu kuna na pasi aye ko mema yo awa okomi ko sukola masoko ya bamindele masoko ya bakoko musalo vandeli ko kende ko mema ka biloko na mitu et tout ça là ba na seka tako seka oui bon mema ka biloko na mitu na ba Amazon kuna bato ebele ba koma na ba tendonite maboko ebeba bami maboko miku e koma ko sala bango pasi et tout ça ba komi ba robot boye ba kateke bokima. Poto zonge pa na biso, il faut quand même tomber, quand même moi makambu moko ya sika, poto kende kolongwa na bêtise toza na kati, tokima. Tala mimi tala kana miroir lobi, na kima pasi na Congo, na kima na koma boy. Ba mindele ba kimi kuna na Congo ba bengani bango pa papa Lumumba, ba bengani bango na Congo, ba mindele ba lobi bokolanda biso moko toye ko mitika na bopete nyonso, toye awa to bandi ko sukola masoko ya bakoko. Masoko ya bakoko yo ba yibaka coltan e ba yibaka popo mindele ba yibi coltan depuis kala tokomi ko sukola masoko ba mindele oyo bakataka ba bandeko na biso ba maboko tokomi ko sukola masoko ba mindele oyo bakataka ba caoutchouc bakataka ba papa maboko batubolaka batumisu toye biso moko. Est-ce que tozo mona ngo normal nga mona ngo normal te yango na yaka koloba loba awa. Parce que quand je commence à regarder mon histoire, je me dis, mais c'est quand même, c'est invraisemblable. C'est vraiment irresponsable. Comment est-ce que j'ai pu? Comment est-ce que je suis venu ici? Ces gens ici, je suis venu me laisser moi-même. Na yena mi tikinga moko, na yeko mi tika na mi bonzi, en tant que neti ma bonza. Offrande. Batuwana na zo sukola bango masoko. Hein? Eza batoyo ba yibaki biloko ya bakoko na biso nga moko siko na komi ko pakusa bandaku na bango na longwa kuna na Congo na ko pakusa bandaku na bango na komi ko sukola babalabala na bango na komi ko vide ba poubelle ngande mutu na komba ka bagar ngande mutu na komba ka balabala. Est-ce que ça différence na ki occupation so ki colonisation tozaki nango kuna? Est-ce différent? Na komi ko bebati biloko oh na sala kalanga kuna na Old Mart na sala kalanga na Old Mart nga na sala kana Amazon ozo sala musala nini bikumba kumba bilokota lokota sukola soki oza mayele bazwi ba exploiter na kati ya ba médecin ba komi ko tio komi ka médecin de garde olala kate oza médecin olala kate tio ba tio soki kote nini wana yondo kenda kolanda ba bandi ya main armée. Oza médecin, mais médecin moko kaka anesthésiste avant da kaka na nani comment on appelle ça na urgence avant da kaka na des gardes aza kaka des gardes ba médecin nyoso ba congolais belé baza ba des gardes. Choko za ingénieur kuna kaka yo bako peso tala misale belé neti oyebi pe ba droit na yote oyebi kaka ona sala sinon bako bengana nga na musala na me kaka ko bongisa musala na nga oyo ba tous les sales boulots on te le donne, c'est toi qui dois le faire. Hein? Oye komitika yo moko esclave volontaire colonisé à vie. Toi ko sa ni na mokili. Hein? Ngana koma komituna penza ngana yaka kosala ni na mukili na zala mboka na nga kitoko na ko kendela nga kuna na mwanda na vandi sur le sable blanc na vandi na nga na bandi kotanga na nga ba roma na nga na zoko koma na zako koma makamu na ngai me na yako sala nini awa na ko sala nini awa to yako sala nini na mukili biso ba congolais to yako sala nini awa. Na uti koyoka sango moko bandeko na kote moko kuna na Katanga kuna na Lualaba
na côté à Kassage. Moi, si mon ko aboti bana 7. Ayebi kutu te kazana bana 7 na libumu bandeko. Ake kuna koloba mbisi. Na zemi na ye. Koma kuna banda ko bota banpuku. 7. Tuku moko. Tuku mibale. Tuku misatu. 7 bana. Ayebi kutu te kazana 7 bana na libumu. Bana nyoso 7 bakufi. Moi, des fois, j'ai pas envie de venir parler ici. Hein. Je commence à être dégoûté. Hein. Quand tu entends des choses comme ça, je reste abasourdi. Scotché. Je me dis, mais purée. 7 bana. Akumbi bango petit. Ake kolo bambisi. Koko makuna pasi ya kobota ezuiye. Banda kobota bana 7. Wapi réanimation. Wapi médecin. Bana nyonso bakufi. 7 bana. Ba bébé 7. Aboti bango bakufi. Ba message onga na zoaka na mina nini. Moko vandika olobi, mais non, c'est pas croyable. Tout ça parce qu'il y a des personnes irrespectueuses, irresponsables. Juste pas croyable. Juste pas croyable. Bango yo société ba kufi. Donc moi si wana ezoke na nzemi na ye yebite kazana mama wana ayebite kazana 7 bana. Na libum. So ezaki na bamboka mususu mbela bini héroïne bako pesa ye bako traiter bako tala bana ti bako étudier bango jusque bana bako botama ti bana bako vivre. Ti bako za ba pipi de la République. Ti bako pesa bango protection. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans ce pays là-bas. Na oti ko kumba lisusu mukamususu la kumba kia wa ya ba bébé si ya moi wana. Na kumba kia ngo kakaboy. Mais à la fin on commence à se poser des questions. Toyaka ko sala nini awa na muki. Ba Congolais boyaka ko sala nini. Minere ka bino bozo bénéficier na ngote. Eloko moko te bo bénéficier na ngote. Bozaka kaka batu lolenge. Batu balo bate bo bandi ko finga. Awa soki Kongola bandi ko finga kanisa za normal. Njoka ndaza bololé. Posez-vous des questions, que ce soit les Congolais qui sont restés là-bas au Congo, que ce soit les Congolais qui sont ici dans la diaspora. Demandez. Posez-vous un peu des questions. Qu'est-ce que vous êtes venus faire sur la planète Terre? Mbongo ba millionnaire, toza la ta na bangote. Toza la bangote. Oh, baza ba millionnaire, baza ya bango moko na famille na bango. Tozo ta la évolution te. Des personnes, des gens qui ne sont pas sociales, ils ne connaissent pas c'est quoi la vie en communauté, la vie d'une république, la vie d'une nation. Il y a que les Congolais qui ne connaissent pas. Eh, bah, tout le monde va aller kaka boye, bah, lobi bukalenga boabo, bango bazaka bango moko, tomoni modèle ba nyati mwana wana ba lengoli mwana wana banzi ata ba rat ba nini, poka ba lango ba Congolais tellement ba mesana pasi. Mwana yanga ba debi ba zuye ka bongo kufit. So ezaki mwana nanga belasi ya kufi po ko sala hémorragie kaka boye. Ba beta ki ka boye na lokolo buka la cheville. Siko modèle ba nyati mwana wana. Hein? Modèle ba lokota ki mwana wana. Les amis, je pars. Hein. Bonne soirée. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici sur la planète Terre? S'habiller? Congolais zomo na bango kuna na TikTok. Soka la tika ke lamba. Na boa kami otale lamba ngo. Et lamba ya 30 €. Nanzoto ne wana la tika ka. Peut-être lamba ya 100 €. Soko kalikilele ye. Eh na pambwami. Nga na pambwami. Nga na kopi kota na batoko bibe. Eh. Tche. Yo pambwami. Po la ti elamba. Elamba ya Zara. Ya H&M. Otie maquillage olobi opambwami. Voilà ma pamboli ya ndenge nini. Quand comme côté la batoko, moi je suis dépassé. J'ai dit je dois prendre les reculs parce que peut-être c'est moi qui ne suis pas bien dans ma tête. Les amis, je vous laisse parce que je serai en retard, je vais chercher l'enfant. Merci. Bonne soirée.